Comment dans ça, vous allez chercher à tout me déstabiliser. Ma bolé, comment na royer la yopé. GG, na royer la yopé. Voilà. Bon, bah, trois personnes. Moi, je vais parler. Bino, restez tranquille. Azmak Yaka. Azmak Kotirando. Et voilà. Azmak Kotirando. Azmak a la vidéo qui nga, basundolinga, mounoko dinosaure, le quoi, ceux qui. Voilà, comme ça, bah, tapotage des amours et belé. Bon, tapoter live. Azmak a salinini a lobi basundo la Azmak message na repé sur les années soko zolinga okota na babeng balobani na actualité yaka ya mafinga ti biso sa nga sa ba jewana na yote Azmak ozoyoka nga Azmak e bo tapoter nga bo partager nga Azmak live oyo e comme la Azmak nga la to sala ba jewana te soko linga okota buzz koko ta vie privée na ngate ozoyoka ke basundo la ye finga no ngane bat no ba finga na TikTok bat ba message ba ko finga biso ma finga sala biso susu eloko moko te tu comprends ma finga sala biso susu eloko te donc ce qu'on zoya ke oyo djembe la buzz avec politesse ko ya ko djembe la buzz tende ngoyo ba do finga nga naza camarade noté na yebi yote na sa camarade noté na yebi yote na sa ba jewa na yote ezamba no na yote ezamba no asuka bourso o kinga Azmak nga sala ba jewana na yote kaso lobelinga ozwi makam ozwi video wana esali bakana baka ya magali lo mama comment on appelle nani na Benita na tochema muno mpasi na linga ko mingi. Pona moni ba tutu ba yeko réagir na likambo na nga wana na lobeli kambo français. La plupart na bango ba yebi français te. On comprend? La plupart na bango ba yebi te ouvre le commentaire. La plupart na bango ba yebi na bango des français te. Mais tellement bon manka qui nga respecté, vous avez été poli avec moi. Moi na manqué bino pe respect exacté. Voilà. Désactive les commentaires. Moi na manqué bino pe respect exacté. Voyez? So bo kanisa kenga ane oyo na robanda oya kakarando kuganga kufinga batu. En tout cas, moi je ne veux pas de ça cette année. Nazana mamlange bela ça cette année. Nazana mamlange bela ça là. Je suis focalisé sur moi. Mutazo finga tonton Belgiaka. Non pas ça mutu na mutazo pas na ya vana bima ah. Tonton Belgiaka, je te demande d'ouvrir les commentaires. T'es parti où même? Attends. Sur qui ou à pied de modo en tout ça câble. Voilà. Voilà, thank you. T'es sur ta tapoter la visage déjà signalé. Le live il est signalé. Le live il est signalé donc tout ça la live kaboué. Et puis batu bazate mikolo TikTok a Kinshasa batu balanda biso bazate. Batu bazate batu balanda biso pena bazate mikolo. C'est un peu ça. Ya Benita. Na yo ki message na soko linga je mimate ko leka makamne ebeta mamuni kara et tout. Bino boya ki ana TikTok ya ko boitela nga makam kinga linga na boma je mimate. To sola no pembe. La ba botelinga makambu awa ke ngai within na loba ki ni voice ni likambu elo côté. Bino tout awa na TikTok. Ya tout awa na TikTok. Ya magali lo mama na yo ka kepo loba makambu wana. Ya magali na respecta ko mingi. Mais bon confirmer likambu te ce qui mutu. Oyoka ce qui besoin na profiter. O eza réseau. Bon comprendre. Oyo eza réseau. Bon ya magali na munoko na otange nga na petit noto solara na yo bien. Magali lo mama oza mutu te opese na nga live. O toyoka ki kutu te ozoloba bien yo mama mukolo na sepela ki na ngote. Ozoloba bien pe osilisi ya kutu toyoka ki ke bolingi boboma ye esimbite. Koloba mambo bongo te soza na preuve te. Ozoyoka ya maga. Koloba makambu te soza na preuve te. Pe quoi firme magali kambu te soza na preuve te. Vous comprenez, voilà. C'est là bino sikoyo bokalisa ki nga ekimisa nga esprit na okima réseau.
genre que ba lobby nanga ke na ina bomba mutu ngana kimngana mutako kimsanga réseau ate moi akuti bo signaler live nanga la sa eloti na fingi bino kutu bo banga dia bo signaler ata la matin na fingi te depuis na ina na fingi te mais bo banga banga bo fandi 10 personnes bo bi mutu sala baje wa des années car na o banga ebi kinga koma kota era so na yena tout tele makasi parce que ba fanda na ba GG ba déstabiliser ka batu live va ereza ka signaler biso pe to sala pe biso pe to sa pe kiri na biso voilà et comme bongo na TikTok que GG sala live biso pe to fanda o sala live te voilà to eza pa bongo GG yoko yo olingi makambo boya ko signaler ba live ba batu toko kenango yo pe o sala sous live te kanga data lelo yo pe o sala sous live te yebaka yo so fando se biso pe to sa dia ekiri na biso yo moni lo bebe te ibaka ba lebe comme sauter biso pe to bando sauter CP ayo wa makasi te bino ba makasi te eza yo o fika pa bo sa ibala biso pe to bando yo sitele ba live na bino voilà eza bongo mais to passer la biso message nous on va passer le message bino ba okimisa biso esprit te ke po bino bo sa ekiri na Karine bo banga sko batu poani bo banga sko biso to ya ko lo ba poani bobanga po bino be kasaka bino to yebi déjà ma biso na ba era to yebi dia ma mutu ele kana se lève à Rosette Congo ça ya signaler lève à maman Chantal Paradis moto mutu to ya contre ma bole bino bo fana bo biso pe bo saba la éviter biso pe to zumi pa bino pe bo sala sou ba la éviter j'ai de fana auton si batna sima sala sou ton dima biso pe o kotila biso pe to fana to ko signaler ayo et comme bongo Karina kotila biso pe to fana to signaler ya bino et que comme bongo oui. Oh, bino e décompte bino so bolobi batika bino boloba so biso batako défendre to yeba ko se bale bobanga siko nini bino mutu na vérité bobanga ka nini bino mutu na vérité bino bo makasi bino bo bi rendre la résistance bo makasi ko le kabiso ce que je me demande et je me pose la question comment ça se fait bino batu ya rendre boze belé la Chine populaire biso batu amikebo ne tinga na live na nga moko na modo na nga moko mais bon fana to tchaka bino mala lesi bo zanga kima bo mo sele ba live ba utika ba joanat rendre za bongo ta ah oui rendre za bongo bi tika munina pa loba et comme on a tourné bien so batu ba ko défendre batu bino bo fana bo mo sele ba live batu ko cacher ba po we mona ke bino ne botala makate on eza ki l'acheter eza ko za faible ko za lâche neti ngata ba finga mona nanga jamais na tifana la signaler live amutu na sala ba joanati mais to sala yango kaliko na ngo so ata bosele bosala ka musala punda so bazuka indaka kazu yokanga indaka kuna lobisa kete so ika ki bokolo news azunga tira otala kuna 1000 et quelques likes 6000 de likes 4000 de likes na beta ka bale ko le kabino tout na yaka live chaque jour te mais so na leki live so côté la page polémique na beta ka bale c'est na vidéo na makambo bon déstabilisanga na ba live mais ba page polémique ezwa retien so tali ba like a GG otali ba like a Sengolais dans les ka na ba like dans les caca on a ba like so quand même vidéo na yo na ngasuko na les caca tellement déjà trop et comment ça lo quieto que so moninga na live oko kasuko supporter ngati voilà siko bobanga neti ana minute akutu boyebi kake na yebo na côté la era bobando sinaye mamola bo déstabiliser nga oui na côté la era makasi pas ne na muswahili a vient na nga na côté les makasi ya makasi mamba Deborah soyo bandeko nyoso jeje ko tumbola bo finga kaka mamba leki na ye Suisse ke mutema yo ko bot sa Deborah GG o ko bot sa Deborah po tiki no kombo na munoko note oui o ko bot sa Deborah lo ko so ka kamba Deborah po na tala ki sula live no lobby il faut ka otanga kombo na nga il faut ka otanga kombo na nga il faut que otanga kombo na nga je vais soutenir era oh carré dans laisser era makila so alié ça makila ne bo lobake ali a règle mais lelo era fanda na Karine c'est que binda Karine wa michangite vena nga era kuto wa mutu kuto ndimaka kuto te kila moi sur comment na niveau laisser mobali makila il a c'est que mobali faut tika l'éternel oui et so ka bo sani pack de sang oui siko yoto lesa era makila akena bomani ba so na bi mamola shi bomani ba twakita ka wa ba komi ko sila bo ko sila bo ko lema to sala bino awa ngana ko loba ki boko lo so ko cha ba ko zo ba ko cha parce que le big de ko zo ko cha siko la kamera yo siko yo
Comment ça se fait-il que... Et puis, na oka morando, oh, bino tout, bokom ko sangana, siko boye la era. Bino tout, bokom ko sangana, siko boye la era. Bon, si na la balade, na ngate boke bananga. Bon, banga siko ni. Car ils sont là qui fait solo, mais non, laisse era makila, mais era fanda na yo. Mais era tikala ko fanda na yo. Mais kenda, siko sa ki sangwani. Siko tina ko laisse makile za nini. Na boule, no laisse makila na boule nini. Parce que ça mobile makila pour mbala kangama yo. Toyebi. Biso bato bakisi toyebi ke so comme na niveau laisse mobile makila c'est que mobile il faut atikala yo akangama yo. Yo siko laisse era makila soit désolé laisse makila nde o fongola ba jeje ba fongola ba minoko na bango ke ba laisse ba era makila. Comment era siko kenda? Atika wa sundola boya yo. Mettez-moi le cœur de la ville signalé. Comment est-ce qu'on kenda? Donc on sentir que mutu moko zoya na makambo moko boye ezanga na mutu na makolo. Moura de la presse, moura yo soko lingo finga lelo era. Yo moura era. Mutu asali yo na Karine bo tia kimia na se. Moura. Te. Mutu asali que yo na Karine. Bo zala bo comment solo ezaka era te mourat. Donc, Karine, yo kezo, na tonton belge, yo boyo kata sonité, tonton belge. Yo di na lata, yo de jeje, yo zaka warrior. Yo di na lata, yo de jeje, a lata era. Tonton belge. Pour beaucoup, pour que talibinote. Beaucoup ta makambo, talibinote, mouke, tata moutou na makolote, ba tonton belge, binotou, nene, yo koutou sans esprit, Karine a si a salé là, yo, a manipuler le quoi, zo, ba moko, tala. Nga na kote la era, boye bango. Voilà. Donc, côté la era. Pour qu'à toi, la live des athées. Je crois la semaine prochaine, on attend, la live dans côté la era. GG. On est là, quand on finit à era. Era, ça n'a moi, na bot, ça n'a Déborah. Au soir, quand on a GG. Bot, ça n'a nous Déborah, na bino, na bota. Oh, finga érité. Parce que moi, on a comment que c'est batu babanga kaye. Jésus na boule ok batu babanga kayo. Yonde bakambu yonde aussi ça la chi. Ouais loko toi muswamba mukinza. Wa comprendre petit nanga. Biso live que ça le matin à 10 personnes. Ta bo signaler bo lemba. Liko na ngoti to ko mona ta na numéro te pour signaler nga restriction pesate. Bo signaler kaka ya pamba. Restriction pe na zu restriction te donne na loba. Ta 10 personnes je veux parler. Quand nous avons tapé tout l'internet, que na laissé ma, mais nous sommes laissés ma qui la batika na vu noter poani. Na makila, batika na vu noter poani. Na mubali le quoi ero koko kangaete. Là na yaka bolo na yaka mabe. Si on prend la moni kamera ko le makila bo commissaire grave. Era kena ko flo yo kutu boya makamba diesel Gucci boya. Bon, ben, tu l'as tapé dans live. Pour moi, comment on boit ma bateau. La copine de Diesel Gucci de Braza, Samira, Léonie, nous avons camarade quand j'étais à Braza. Bon, et puis, quand nyoso oye bandi wapi. Bon, et puis, quand nyoso oye bandi wapi, tapotez-moi le live. Parce que Diesel Gucci a boyi qu'on s'affichait na Karine. Yona Diesel bo beta imagola to makambo banda wana. Makambo banda nde wana. Makambo e banda wana. Yaka ko mema biso gauche droite te gauche droite boye boyete makambo banda wana. Le garçon a boy ko s'afficher na Karine que Karine moi si na ye. Ye aya et pas Karine ami fou là-bas. Toi le ballon vérité, pas le boya la vérité, bozoka vérité bo bombi. Moi tu n'as pas cœur. Bozoka vérité bo bombi, bozus le kuta bo tchango na ascenseur. Bon comment ça va comme mi gagner ma ko kota buzo baté mi gagner ma. Mi gagner ma yo bazuyo ka ba jouer na le quoi et le mo ba tche wala o joua ka po boyo kana na ba eraté. Bozoka pas passe makamwe banda. Batu na ye ba pekisa ye o aza mwana muketika na yo ba era ba telemela ye ba boya relation ye na Diesel Gucci balinga ka yango te bon monde lève comme kita ngala yaka la vérité ngala yaka la vérité ko beba na noso
Panda wana. Parce que pourquoi? Bandeko, Gisèle Gucci, azala ba bébé yandanga na braza. Au moins, ba Léonie Samira, tala libele, moi sananga wana. Que je salue en passant. Copine à Gisèle Gucci. Oh, ba bandana Gisèle Gucci a yebina ta musique ité. Bobi ka mona ndé kana concert na ye. Alors qu'on ait visibilité, atali bandeko à braza, bato maboma. Boyoka la vérité ka ko sakate. Atali bande connaît braza batoma boma. Il faut se produire dans Paris. Kibokolo. Merci pour le fleur. Il faut se produire dans ni live va signaler mettez mingi les cœurs. Le live il est trop signalé. La Chine est linga. Ça c'est Paris. Comment la connexion est toujours partagée? Non, va là-bas, on va te partager là-bas. Comment? Il faut que Congolais et tout quand des alaka. Gisèle Gucci a contacté Karine Mokonzi, a contacté une mission que bas solo la contrat, a ça est promotion, boyoka, a ça est pro, nana ba kebele te mais live ke kende ba kiboko le bazar ba compte déjà ba bazar, ko essayer kende kana ba page ba vous. Tapotez-moi le live. Parce que mina boyoka la vérité te. Pour ani ya beba nina ba nene ya tout, a beba nina ekiri ne nyoso mobimala c'est pour nani ba beba naki. Parce que baninga ba télémelek ou comme sur des aides Gucci. Tout le monde a garçon on a bassiné belé. Puis on comme il est sous nengeni et tout. Et c'est pas ça qui était. Est-ce qu'on a reçu à tanze ba des aides Gucci? Non, OK, d'abord malembe. Des la bengi Karine. Bébé t'inquiète, j'enregistre. Des la bengi Karine. Allô Karine, on a pour ça tout travailler en collaboration. OK, en collaboration. Quand débat tout ba ya ka collaboration, on dit et puis collaboration. OK. Et comme il disait là, Karine a comme linga Gisèle. Gisèle, yo moto linga mona mobala parce que ya na mambwana te. Hey, batu baninga na lo ba vérité makambo te yo mutu o ya ko linga mwana mobali wana. Gisèle ya na mbongo na futa yo po bo sala na ye musala. Yo monika mwana moko afu ba kama o linga na ba bombo o lela no mibala ba pasha. Alors comment ko bimana Gisèle o besi Gisèle bord en exclusivité. Na mali ya poto Gisèle ali ka borte allié Gisèle na boule na ke tozo lia na biso bon ezaka biso mibale eza entre ngana ye e suka na coulisse nzoka ne yene ngaza wana alingi sikoyo ba komisango officiel parce que ye di bala na epoza officiel fo na TikTok Gisèle Gucci tali no ba chérie na bango kuna ba c'est ba voilà, tout là, on sika monga na ya robeta li sote kena okosa. Samira Léonie tout là, on a même des photos à kanga biso na bol d'hôtel. Samira Léonie. Voilà, on a des aides Gucci tout l'autre côté. Pour la yaka kate. Bon, vous comprenez? Voilà. Gisèle Gucci à Paris, ba kuta na sa Karine. Karine a lingi Gisèle Gucci. Yo mo comme to linga ki e mwana bato yaki na bula futa yo mbongo na boti alanga na bakia na linga te sona na matière bio boy. Na ko claircir bino bakia rezate. Ah bon na kata live na kenanga déjà na déstabiliser déjà bon signaler des live nanga bo tcha ba kernas lo bamba ngong na kata live place makamuno so bandaki mige nyama mige yo zakaka étiquette bazu ba cheyo wana mige yo ko sa bato ateke yo ko ba mobali mo sa boko bidia mo sa mobali ko na po wana mais c'est ça no mamba Gisèle pour parce que makamu kendra boete il faut na étape par étape. N'a étape par étape, toi qui es malembe. L'air Gisèle Gucci aye au monde comme mamba bolingo. Ah, mais c'est on a pesi mon anali ana ngape bora ke na nepe sango. Gisèle ali bord. Gisèle, là on li bord. Est-ce que qui j'avais dit ça sunga batoba? Oya ka mwe beti. Gucci na ko ya pe tourna. Yo non c'est ça non histoire yo na Karine. Siko Karine comme linga siko mwana a confirmer na libala. Mwana bato abinga na ila mambote. Ngana yaki ni tout ça travailler en collaboration. Ngana na ba copine nga et puis makambo et créer qui même makelele entre Gisèle na Samira. Siko Karine na âge non siko ça ka ki bombanda. Na bana lokola biso mutoye pas en ta conscience. Tu es bien consciente que Gisèle Gucci za kana copine na ye Samira oyebi pe bien Samira pour ba makambo na bango pe leka na TikTok. Mais on dit mi o cha mutu pe kaka wana. Gisèle Gucci ali asunduli na kimi akeye comme problème. Ah oui,
problème yo muto yena collaboration travailler na collaboration yo soki mona mobali ka ekitoka e pembe na travailler na collaboration c'est folia yango aussi la valeur yango aussi la ranginga. OK d'accord. Merci madame. Vous comprenez ko beba na nene banda baninga na jenene azali ko boya ko bima na Gucci nene aboyak nene lobité ko simba te yete bino bo pekisa nga shwa nga ko beba na banda wana et comme que oh ba ça il a jalousie et rasa la jaloux pour na migenyema et rasa la jalousie pour na diesel Gucci to chukolala yo wana ka mikolo chukoya awa et rasa la jalousie ya diesel Gucci te o amona ka mbongo ya kapota zongaka ake sale lo zuwa ya migenyema migenyema ne mutu mais na vie to lo ba vérité na vie na ko mona mbongo diesel Gucci aleki migenyema to so la kana pembe bon era ya kité ko ça la jalousie no alikambwana. Oui, tout le monde pour la vérité pour la vie dans la vie bon so tali ndako ya diesel Gucci tali migenyema rien à voir na ya pour insulter migenyema je n'ai pas de problème avec migenyema moi je viens juste éclaircir si quoi tout ça quand on bat tout le bino pe bondima makambo moko zanga mutu na makolo na TikTok bondima makambo vérité comment ça se fait-il era qui est jaloux de migenyema comment era celle qui nous Félix Tigre nanité et comment era celle qui Jimmy Bila ozuate. Pour que ça la migenyema ma jalousie. Vous voyez que c'est une fille qui montre des choses. Pour pas toi mon est innocente et pourtant ma bé ou ta kepa na ye. Ah na diesel Gucci bobé ba, n'est-ce pas parce que bobé ba na diesel Gucci. Diesel Gucci ngata ko sentir yote. Yebi ça ba tout. Yebi ça pe ba tout ngana diesel pe to beba diesel pa boy ngai. Oh lingo ba mbela zemi ya mulimo za na ngo wana. Pozo kosa ba twana zemi. Wana yo ba mbela nani yo ba mbela ngo diesel Gucci. Wana pe na zemi te. Ah oui. Nenga yeboy bomoni eloko esoka eza zemi akosa bato nga kosa diesel Gucci kana zemi diesel Gucci na yebi ko yebi soge diesel Gucci na mwasi ne Samira Leoni bazongani elonga na yo yebi so yango wana diesel Gucci na mwasi ne Leoni bazongani siko yo yebi sa yo na jeje na boyo ko yebi sa biso nanu pa nga moko na manganga siko règle oyo chelaka era na biloko kolia nenga na omituna no règle oyo chelaka era viens nga eroza vie era bota ngene nga era ya na chelanga ta fleur a viens nga era ya kana boy viens nga bota ngene nga era ya chelanga ta fleur awa bota ngene nga na Samira Leoni comme ma fille moi c'est des aides Gucci copine na e kombone yango na za na bachelor bakenda na ba bachelor na banani la fashion boutique oyebi bakenda bachelor na ba Henriette elle est aussi dans le bachelor fille ma belle éminente wana nde mwasi ya diesel Gucci depuis bon mwana copine ya diesel Gucci peut-être depuis bon mwana ye wana karina nyo mona na succès te mwana ye ali moni ko za biloko age na été mona sundoli ngo ko c'est la mona ya batuzemi kezemi ozana ngo eza ya diesel Gucci kapachia akimi na lingata ko yoka kombo na yote alingata ko yoka kombo na yote siko to sala nano moni moko to sala kaka te to sala kaka ki fanatisme elia kabiso mutu te mutu nan o Karina yebeni da dandi ndefte diesel Gucci Karina pesi magoda elle n'était pas fâchée pourquoi ils étaient toujours amis vrai ou faux ils étaient toujours amis ah oui ils étaient toujours amis yena Karine siko ya miga nyama ndeke sala jalousie sika ko tubla yanga linga bato ba yaka ko sakana na milimo bato te na linga bato ba ko sakana na milimo bato te yo ningo sakana trop na peuple congolais to lingi trop ko sakana na peuple congolais trop de le kuta na muno na yo ce n'est pas bien le baka ke diesel Gucci sa ni na boya na jeje na ozo ya ka perano yo comme chinoise yo to yebi jeje musala na ozo utiliser ka Karine azo bozo c'est utiliser en fait Karine azo utiliser yo olobela kaye na ba rendre pour ça na mutute yo pe yo ce qu'on a idée na ozo boule ke nde Karine a opesa nga boy na azo utiliser nga na nani nga pe na ko ma chérie sache que jeje je vais te dire une chose Karine azo utiliser yo en tant que mukala lobe au fingo mukala ozana eloko ozo pas Karine tenir relation aux ouaté ni cop aux ouaté au pesoté pour y peut-être quand même son lelo Fernandez baba camarade autant comme ba fi wana te
Taka lobani afinga kutu yeba ngo lelo nga na vérité carré na lobaka afinga kutu bato babimisa ye ba Rosette bonga na kena bango wapi yeba kango na lobano lelo ona lobano ya cuisine interne maga bagano na biso yeba kango lobaka ngo bongo yeba kango lobaka bongo alobaka boye ke yo akena yo wapi ofinga kutu Rosette muto afula yo boye obigisa ye mukolezele ko finga ye ofinga kutu Maria mutasala oye bana bongo ye mukoleza ko de osala musala punda po na yebi ke esalo lo engene o matibo komi un cas de personne ba chino ba sina baleva batu mususu moni un cas wana moni ko komi au comité j'ai au comité bazo utiliser yo kaka lokola na yebi te na kolobani bazo utiliser yo. Karine, c'est une manipulatrice, c'est une sorcière, une manipulatrice, une doki. Karine, elle a yé, les a salé la bino na mini, tu peux biquer, bino botalama, il peut pas utiliser, utiliser bino, ok, na bino pas immorté. Alors, bah, pas master na yé, son a conseil gérer na mouton monnaie qui n'a possédé ma camp. Alors, bah, nous sommes pas na kena bango ouais. Ya, bah, on a fini, on va bibi, ça, on a un petit bon, on va big ça, a fini à bino bongo. Et puis ça va te dire que le baquet, car nous n'avons pas de era la la, era la la. Oui bien oté, era la la, era beto maguda. On va cause yo Jimmy kutu bela wanga na awa. Ya Jimmy bela wanga na mbalo zola na tongo poko na 8 hôtel ba mona kabino na hôtel tongo poko wanga ke la la oté bon era e comme ça bisote. Yo wanga na mbali bala la kaot. Et tika du wanga la pe Giselle Gucci. Wona tayi bisote. Yo wanga naka. Na yebite ka wanga na mibali. Bota commenter nga no a. Na yebite ka wanga na mibali. Yo wanga na era lia bord. Era lia bord. Jimmy Bella okutu bobi na hotel ba video ezala mona no muke bobi mona me wanga na awa ke. Yo na Jimmy boye bani te. Alala yo te alia te oboya. Sko yebisanga de era ikamusa biso te bat bo funguza mayelet. Nga la chine boko kwesa nga te. Yeba Karine so na makamuna ta 2 personnes au pèse un message na kati live. Bata boza la Chine me obile bo sina ba leba nga boko signaler live boko lemba. Era lia lemba ba ya yo aboya makile simba to tala ya moni nga so kuna niveau ko le sambani makile se mobala ifo chikala. Omani nga. Soki nga. Ona nyongo. Habi 200 personnes. Bloqué, n'a pas bloqué ou même qui est paiement. Voilà. Merci. A bloqué yo. Mon on descend personne. Quand c'est so dans la 100 personnes qu'on le bateau on ça l'a invité. Bon fan d'abord signaler quand on a passé message. Ouais ça musala nanga. Puis bon fan d'abord signaler quand on a passé message. L'icône on sur la catch au moins 5000 personnes balandenga. Na otie la bino sur la catch au moins que sur la catch boila il faut ata au coach obimi contact au moins 5000 balandenga. Et talinga te. Doye bien oté. Bino ba fan d'abord signaler quand on passer message. Tout ça musa moko. Voilà. Tout ça musa moko. Yo wanga na Jimmy Bella au le ba que Jimmy Bella wana alala ngate aza mobali na ngate et tout. Wanga na loba. Ba tutu ba yebi que Jimmy akosa yo na Jimmy bolala te. Si on soit là, ça me semble que era na kosi. Yo so mobala boyo, yo so baboyo, tikaka kimia. Fona no kimia. Era ka sala miga nyemba jalousie. Miga nyemba sa zonga de kinisa de poya. Boko montelinga na suka zonga de kinisa de poya. Eke na zonga ka miga nyemba. Bino mutu moko ba bino tu nene pa balukeli era. Na ko sangisa bino nyonso. Comment bien mutu moko balukela mutu moko bino tu balukeli era. Oh. Kutu era ole balia makila beto pe magoda bima kena boya ne yo. Nous n'avons sans esprit. Yo nous a sans esprit. Parce que ba la o ba lia po ba bimi ba ki ba chiki ba sunduli yo. Kitty. Tu as besoin de Kitty.
Bonjour. Le benoka bonjour mon non et mon naka oloba bêtise kita kepema. Kepema. Voilà. Diesel Gucci a boy bandeko. Aboy ko s'afficher na Karine. Donc mobali oh yeah azao tchana mutuna yeke après biela wa bimisa star ne la finga ke chaque jour ake o bimisa ta starté o le mala ko bimisa la biso star bo ne la finga ke wana eso la ke passe ke no bimisa biso ko Diesel Gucci mobali ya batu mobali ya ba age na biso. Voilà. Mobali ya ba age na biso akenda ko bimisa biso Diesel Gucci. Gucci na ba cœur. Diesel Gucci pe aboy ne ko s'afficher na ye. Déjà binga na yeke musala nanga. Eh oui. Siko bozo kamusanga seulement boka musanga. Bino bat bomo na Karine mutu, Karine aza mutu te, Karine aza ndoki, c'est une démon en personne. Ah ouais, des abos on a envie de quitter la Belgique. Oh yeah bien go, bota peut-être que boya pesa bino matière asika. Bona ni na yeta kotiku, abande école, boya. Bocha na ba cœur na, bocha ba cœur la pesa bino matière na oloba matière yote, na oloba matière yote. Boy pani mo na quelle classe? Boy pani arrêter quelle classe? Boye ba, quand m'a pesa envie de quitter la Belgique. Bocha na ba cœur. Bocha ba. Yango ko doka bomoni akondi afane wana. Ma pesi a vie de quitter. La Belgique. Là ma pesi a vie de quitter. Bon c'est dans la place où eza place mo osoye makasi parce que place oh place azaza yango bomoni mikolo akondi akomo ko sa zemi te. Mikolo ko sabino ki ana zemi no? Zemité. Ma pesi a vie de quitter. L'air azu a vie de quitter. Era, yo ko ne musia za na vie de ngo mo neke comme ça moi na école privée. Bozo kanga. Ake ko comme ça moi na yene école. Karine, yo ko yana matière to ko esa mutu awa. Signaler ka baleb do signaler live nanga. Yo ndeko zawa na minicho mo na otanga na école privée pona nini. Yako expliquer bat pona nini na janvier. Na janvier ko kota mo na école na janvier pona nini yako expliquer na batu. Pona okota matière no petit à petit. Yo ko signaler live. Ba jeje ba ko fanda ba fika ba ko signaler nga na ko pesa matière. Boche la na ba cœur, to comme 50 cas de tapotage. Karine, yako lo ba pona nini mo na koti cours. Na janvier makasi ya mbangu boye. Yako loba. Yako loba. Boye binga yaka na vérité nga na lokuta. Je crois jeje lokwa yo. O kasi ke yo ndo yo ko sisa mama nga biso so na ba na sko bimsa sko bia Karine nyoso libanda. Ona yebi nyoso libanda sko bima libanda bato ba yeba kango. Voilà. Voilà. Oh nyoso na yebi. Donc ba na ko bimsa ngo libanda. Karine, yako yebisa biso pona nini bo bloquer nga na soki satana wana kepe mayo pe mususu voilà bio mutu bosi ayeba live vite bo bibimisa bino moko kaka nga na osala nga live na yo commenter o bibimisa yo mo bio mutu ba la Chine bango ba so fungula ba compte beleti boya aboyo kaka Karine ponga mona mi yo razwa kiti fanda na tuni yo pona nini Henrietta à côté classe na janvier. Pourquoi pas septembre? Il y a pas expliquer pourquoi nous on condi. Bon t'as porté peut-être bino peu mususu. Bon c'est ngabe bon comme ça bino. Na okata na keye. Déjà est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'on se reçoit en même temps? Non moi quoi ils ont calé. Est-ce qu'on se reçoit en même temps? Bon comment non si on se reçoit en même temps? Ah oui on se reçoit en même temps c'est bon. Habiter. Ayope lungo uzokusa. Bandeko, na lobi suko na tout na binobo, as konde na ko moment que to komi même nine. Azan école privée. OK? Yom to yo commenter awa. Henrietta en école privée.
maman ne va passer avis de quitter de Belgique. A Monica, moi, n'attends à kate. Bon, il y a qu'on boit quand il y a banda pas, il y a un bout sur mon besoin. Moi, c'est pas tata, il y a son nez, tu comme ça, mon école. Moi, on a 3 ans, et c'est moi la crèche. Il y a privé, il y a babé ngangoni. Crèche, il y a privé, on va nous foutre encore combien? On a signé, il y a 100 papiers. Pourquoi on a dérangé chaque fin du mois, tu n'es pas à crèche? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Azu Moussala, pour un époto, pour pas payer sa maman, moi dans l'école, moi dans place la crèche, il faut banda Moussa toi activité. Il y a ça sans papier na poto. C'est quoi école wana ou atindi mwana? École privée. Atindi pour nani pour étouffer à vie de quitter na yo azanango. Que moi là déjà scolarisé na Belgique, moi na yet. Tala, bon moi ko konda zo konda na uta ko ba mbongo a dépenser. Na ndako maman na bango. Pour ndako les zaka yote. Ndako la maison blanche les zaka maman Chacha. Wala zaka ndako na yote. Wala zaka ndako yangana ya maman Chacha. Bozo kapol, yaka ko expliquer batu ni zo konde la po jeja o kanisa ke henda yebi rando na batu nyo. Yaka ko expliquer batu yo Karine. Pourquoi au konde comment ko sa zemi? Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Yango bomoni Henrietta à quel cours il y a janvier mbangu parce que on a vu de quitter le Belgique balobi obima okende. So na lo boyebi nga lo ba vérité. Nga za na tina okosate. Personne va vérifier ma kamuna ka nango suka ko pesa nga ka raison que c'est golé na loba déjà. Vous comprenez? Boya ko pesa nga raison na si ma que c'est golé na loba. Il faut aller ko expliquer de son Karine, il y a ko expliquer. Oyebi ndi to sala ka boy ba live. Oza la situation te. Et ça la bato amiti ma be balande la kabiso. Ba mon des produits fini, o ça le côté, ozo bunda pona mukanda te et le côté, o ça la te. Ndako ngana, o komisa ndako ngo lokola na ebiti ozona ba photo mi pesa problème bandeko bo vivre ka vie na bino il y a pas la chose de vivre sa vie il y a pas la chose la plus heureuse dans la vie de vivre sa vie de montrer sa vraie vie aux gens c'est que tu as c'est une très bonne chose na ebisa bino ndako Karine la sabino za ndako na été boye bango lelo ce n'est pas sa maison asa la vie de quitter la Belgique c'est quoi Karine yaka koyebisa biso Pona nini crèche ya héros pour arrêter dans la si âge aucun de 3 ans et quitter arrêter à 2 ans yo sala kanini na moyi pour que tu kamona na crèche botelanga ba cœur ah pour besoin place à crèche na poto ah besoin place na crèche il faut au salaka il faut en activité soit na formation ne ba ko pesa au place vite fait. Si on sala ka le côté na poto a pose place na crèche eza passe ba opia oté oko zuate so na kosi bobi ke na kosi ponga mo mama mwana la luka place na crèche mwana na zuate siko Karine ya ko yebisa biso po yo ba pousso na ba problème na yo makambo esimba te bloquer la princesse wana bo bloquer nga nani bo bloquer nga la princesse akende merci beaucoup. Ah, comme vous avez dit, un message. Tu comprends? Donc, comme vous avez dit, tu n'as pas envie de me regarder, va-t'en. C'est ça. C'est clair et simple. Là, déjà, moutou moutou, là, quand on soyo peut y embêter, maman va supprimer. Pendant un temps, sur la live mingité. Ici en Europe, pendant qu'on soit place à crèche, na moana, et ça passe, na ebisabino. Oui. Ngabo na zena mukanda 10 ans mais pour nous passe na crèche et ça l'air na commencé la moba na commencé intérim pour ba série on a commencé intérim na Strasbourg na commencé moba intérim de ba pesa ma place na crèche boye ba ke dépression car est-ce qu'on a quand moi dépression na yo makambole kana vie na yo ngo sa charada ngo pa bato a raison biso na mtoti ndozanga mukanda na poto te so ngo sa charada ngo pa ba era bato zaka na bango liaka na bango parce que yo mutu tango zaka wana ninga ne aboye boye poni nga beba na jemima boye poni nga beba na jemima comme finga parce que ça la neni ya amitié so que toi avec camarade nga na yo mutu à côté la ko yo en tant que star mania azana to ko finga nga te sans que yo yeba sikoyo ki camarade ya GG na nani ki camarade ya R a déjà na Karine ezalaka faux pourquoi comment ça se fait-il yo
Karine Osolana GG. GG ça petit na yo. Mais aussi quand GG finga era tongo midi pourquoi? Et ça tricage c'est ça 12. Et ça tricage c'est ça 12. Nga bebana c'est ma pour la bongo. Nga to sala bien Pascaline a petit c'est nga live au finga nga. Yo za numéro Pascaline. Oza mieux placé ko benga Pascaline pe sa Pascaline ke tika au finga Ségolène na amutu na biso. Mais là yo tiki ba finga nga na mono pe koti na live. Na mwana pe koti na leba ofinga ngo bimi na biteke mwana oyo yebi ke ba ofinga yango mona ko ofinga gemima to beba na wana balobaka vérité boko po to beba na la Pascaline na kobi ko finga nga gemima na live Pascaline na ofinga nga na Grèce Nathalie ne Pascaline na ofinga nga osala nga live Nathalie boye gemima pe akoti monde ba to akota ka boye gemima pe akoti ni commentaire wana nga gemi love ni commentaire ni elo c'est kayebi likamboli kana sima yango botala kake Karine c'est une fausse, c'est une manipulatrice. Pourquoi yena jeje ba solo laka mais atika ka jeje toute la ère à bordure tongo me dit pourquoi yemu toza mieux placé aussi sa mai wanat pourquoi atika ka bongo parce que c'est une manipulatrice Moussa ne yango wana so ko ça comme manipulatrice bon moi nzamba pa mbolo ezalate oui nzamba dinga ba hypocrite yango mona makambo na yo ozala ba relation makasi na poto okokofandisa mukanda te wana mukanda te na minute ozala vie de quitter a vie de quitter moi ba explication yo kozala te parce que moi na comme scolarisé yo oui école privée to mona ngo pe grave te ba école privée ça nonga ba ya ba 130 € eza pas 200 € par mois eza mais sikoyo na janvier oyo kokotsa mwana tika era kimia Luka solution makamuna yo. Tiko yo sabaji batiko finga era za source à malheur na ote. Yo moko ebi malheur na yo place ezo uta makambo sala ka kindoki na yo. Tika bana batu kimia. Era buta pesi yo te ba peso a vie de quitter na Belgique. Po bana ko lukela mona classe ya tongo poko kondio ka uko comme lokola ngai. Era te o koti arrêta bande ko koti arrêta mbangu classe ya mbangu nde bomoni mona na ke classe akana ki te ko kene crèche ya mbangu moko azana vie de quitter. Yo za ba problème na mboka. Oza mukanda te. Mutonga midi poko na live. Tonga midi poko na taka Versace. Oza mbango no zwaka wap. Oza na utilité pas munde le bio faut kende. Mide balanda biso, mide balanda biso te balanda biso te. Oza na vie de quitter. Oza na vie de quitter na Belgique. Yango bo monier akondi bonga comme kokosa. Bo mande na kondi eza bor wana ngoko sango diesel Gucci. Zeme ozana ngwana ngoko sa diesel Gucci aboyi da ye. Diesel Gucci ya mbrata sous un message na hotel comme longo so pas diesel comme pas migenyema. Mais ma chérie Karine au moins il peut ko yango ngai fona ki internet ta internet pourquoi internet des gars ko tous les ans internet o biso ba fi internet faut ko tira internet oui la pire esprit pendant qu'il faut ko tira mambo ba rando na internet il faut to tira ngo po ngai ata na nu image na yo e bang saka nga lobi na nga bonjour Pénélope. T'es sans blague, ça me plaît sans blague. Imagine na ko yeba na ba musicien so yeba ni wati azoka mobile bien te. E bang sanga ke vieux na carrière muke. Carrière na ngoza muke faut qui ma vie ma finga faut changer ma kambu. Ko sa ma kambu so intérêt pour ça tina te. Oui. E bang sanga ko ta la vie na bang sanga. Pourquoi? Parce que ça se fait comment il y a Prince de Lausanne qui est sous wap. Ah comme solution na mbali wona comme que mobile moi c'est Prince de Kim Prince de Lausanne. Yo ka film mo fana nga fula ka mibali. O mona openga nga nga fula ka mibali mo ba so epembe nga na fulu apo mibali apo fula ka bakenda Kim ka bakendaka. Po yango makamu moko boya buzoba kaka mutu moko la bilo buzoba na communauté nga na fula ka mibali. Siko yo fula ka mibali no so fula wana. Ata moko tikalité. Na ba o lesa ba règle. Ata moko tikalité. OK c'est pas migenyema. Migenyema pe ba manipuler yo. Viens dans la charisme c'est pas maman on a mon quoi tu as quelqu'un qui connaît qui a les deux pieds sur terre. Migenya ka buzz Tony. Hein? Migenyema ya buzz vient dans ça dia kombo nini kaka. Po ba poto buzo balobi. Ba poto buzo balobi. Obi bana era bo problème era ti. Buzo ba mo boy kaka comme ko finga tonton bel bino tout o finga era ngana yo finga yi. Bino bana mibali. Makambo tadi bino bana mibali tout o bo kota makambo yo. Bo déstabiliser muninga na bino mobile pona Karine. Na ko yo finga bino. Tonton belge na ko finga so ko finga su era yebango.
Y'a pas qu'on s'en sur la pour bien tout pour na éviter pour la buzz succès. Ngai na ndimeta mutu moko atala ngami na koza mukala Karine jamais nde ba jeje ba koma mikala. Na koza ka mukala ya mutu te pour na succès pour na 1000 personnes en live te. Nikola ko somba ba na ba live. So na lingi ero na matsa ba to na ta 100 000 personnes 1K. Na ko beta na coach na nani na Google na futi mbongo na tondi si pe 1K. Bo futa mbongo. Biso ko ngana bona ngana ko futa mbongo te pour na tala mana yeba ni déjà na dia star. Siko eka musanga. Eka musanga papi kongo ti papi kongo comprendre makambo sote eka musanga. Oh, biso mto tini ba peso wa vide kito sa charne na era bongo. Oh, biso to tini ba peso wa vide kite po yo sa charne na era ndoko mo sa charne na era. Po Karine boyo kanga. Omande zamba salaka. Yo linga ko nuyo Chantal Bola awa. Tala, nzamba zaka juste bandeko nanga. Rando na Chantal Bola awa, no fina Chantal Bola a son papier. Ake funda Chantal Bola. Na ko funda Chantal Bola kuna Chantal Bola la police PCM mukanda. Boye ke ba régulariser ma paradis. Boye bango ba PCP mukanda pena ya solo azaka na ngote ba PCS ko mukanda ya solo. Kama fio tala nzamba zo pambola batu. Oh yo soit ni saka sans problème. Parce que nzamba zo mona ke yondo za mutema mabe. Yo fingi Karine a fingi ma Chantal Paradis fingi ana mukanda te na ke meme na mbila bo menzamba sungi kando fingi a ba benge ba pese mukanda. Yo ba pese a vie de quitter. Tu ne comprends pas que ta vie est quelque chose qui ne va pas. On s'est confessé aux ongles nzambe, aux ongles makolo nzambe. Hein ma chérie. Yo fingi Chantal Bola makambo solo ndeza botane mzamba sa mamne. Ma Paradis ya ke no funda ma Paradis. Ma Paradis pe abîmer ke pa la police. Tata ne ba finga bomoni. Bon monde ba finga ba Paradis zu ba vidéo wana kena ona la police ba finga ba bandi ngai tangu na ko agir lisusu ona na mukanda te ma Paradis kena na la police yango ne sel ba régulariser ma Paradis ce qu'on a minute ma Paradis na 10 ans ba pesi 10 ans naki prisonnier na ende bo finga ki a prisonnier alata ka senene na lokolo ma Paradis na minute yo l'état français eyebi ma Paradis ce qu'on yo muto bano tinda déjà finga ma Paradis sans papier yo muto ngo faire chier ma Paradis que sans papier asa ba dossier ben la police na ke na musele dossier au moins des ba balusaka makambu na ye au moins des betio retour yo c'est qui on nuire ma Paradis mais ba betio retour yo mo ba peso a vie de quitter obeli ni boma okomi ko kende ko sa nini ko lukela mwana babenga ngoni ko lukela mwana école privée mwana kende ka école privée pour ebombo na Belgique pour na sonyo ko banga soni ya ko ba dépression nango so ça ba dépression ko sa charner pas batouté OK so makambo esi mate fanda ko osambela nzambeti osambela kat grâce concentré arrête de t'acharner sur les gens pour rien so s'acharner pas batou pour ani. Hein? On s'acharne pas batou pona nini. Era salio nini. Era mtatindi bat ba peso avis de quitter Karine. Era ba peso avis de quitter. Yaro mo ya arrêter comme une école. Bon ba rappeler makambo sous mat ba comprendre té. Ah arrêter zone classe. O la c'est biso point. Eza china monte. Kita. Na mo appelle au ça na réseau té. Yo faut ça ba niveau ba mal ouest. Ba Emma Louis ba niveau no yango wana comment leka bakoso o kombo nela ya pembe o kombo nezala na comment mama mobile kombo nezala na niveau foza na ona TikTok yango wana na ba réseau na biso yango wana do influencer pena ma yobo pena lolo voilà niveau no yango wana lolo beauté yo foza ba niveau ba Emma Louis ba niveau no yango wana yo ko yo ele biso makelele ya pamba mate yo Karine yo tshera bat makelele zanga tina kama makelele ya mibali kama makelele ya kama makelele ya mibali na minicho ba yo kelele zuwa nani o era nana comment nani o comment gas oh passe la zuwa nani o era na migenye yo nani Karine mokosi na baron ma chérie bimisa so Neymar bimisa so bon Pandeko. Il y a pas problème, il y a problème, raison à mibali. Pendant le temps, tapoter la VC baby, c'est signaler live. Live c'est baby, signaler dia live.
Yo so elle soka problème la raison c'est bamba bolingo. Ton zaka boto matatu kiti parce que là c'est bébé si va signaler déjà trop. Et ma boko na ko mo bimso kwa mtachoko bwendeni. Oh, ba le ba tshaka choko ya choko te bomoni. Et sur la salle boye bimso kwa choko. Hey! Hey! Ça va kento te. Mukola un concert sur Raya na ebisa yo. Sur Raya na ngai zaneba. Zabana. Mukola moko un concert dans des futilités, puis dans des futilités. Dans l'autre, des gens passent à l'ando. Dans des futilités, bon, on est dans la futilité, kaka. Que dans les futilités. Oh, on a laissé régler. Bon, so laisser régler ça. Au kangi, atikeli yayo. On a laissé régler, écoute. Et ça y hein? Et ça y est. Mi bala ngope malonga tena yebisa yo. Na kombo so yo tala ba malouest. Yo ba malouest. E malouest bimsaka Neymar apesa Neymar West bisou. Eh bébé. Et on est sur ma fille on photo chica elle a tina te Neymar so ka moni malouest apesa ke bisou. Le Neymar le footballeur. Réseau me te pesa ba we fula bango sko yo siko nini kaka. Nini kaka Neymar a yebi le mal ouest apesa ka mal ouest ba bisou. Yo siko yero la sabison ni extra hour. Kana star na l'équipe on a makambu balinganga otonga nini na Kinshasa ozana nini na Kinshasa otika. Ma chérie. Biso to na biloko to yo sa dia carrière biso to bandi de carrière sikoyo. Ma chérie yo bandi carrière de sa dia kala déjà. Siko yebisanga na no tiki nini na Kinshasa. Yo faut bandi ba Neymar ouest. Yo kana l'équipe on a succès na internet. Siko succès on a internet wana. To sa na ngoni to lia kango. Neto nga bandako na Kinshasa. Na carrière no société ndako yate. Teba no la madinga. Teba no la madinga. Tata basinja kapashi. Tata basinja kapashi kaka. Ane bien te amukuse a le kwa tufia tongo le kwa ngakaka. Mais ta sinja kapashi makamba sa komo ya poto zongi. Afanza makamba sumba jeep ne akanda. Sinja kapashi ka mokolo keno musika te. Pozo akena ba grâce te mo musika. Sinja kapashi ka moko to ba na mukuse ne kana mabena ye wana. Azala masula fanza masula za tranquille. Nana succès baninga te mutu moko balingi baboma za nini. Tu as quoi? Oh ba balingi nyoso badinga ko te balingi baboma. Tu as quoi? L'essentiel est là yo. Elle a découvert la bouche du fleuve Congo. Elle a monté au Gangaka. Ah oui, ok, la biso wat. Elle a doba déjà. Ali à bord. Ce que tu sais neni. Oh, yo wanga na mibali poani. Yo wanga na mibali no bimi balali yo wanga na bango no poani yo Karine yo. Elle a beta maboda monoka mai makolo éléphant bois qui sa kenda na ye. Parce que mai wana na makolo no déjà wana mai ezaka no na makolo wana et vimbi saka makolo na yo. C'est que matakati na libolo. Oui. Mai wana vimbi saka makolo no c'est que matakoti na libolo yango sa mibali ba fanda te. Elle a découvert elle a coach kuna bien na le kuna mai petit na na ko kate no nager kaka. Na bi vie solo, na bi petit na ya kuna za ndeni. Oui. Abi petit nga mai moyen te na nager kaka na ok na ngo ka boy. Abi na bi vie moni ba mai oza na makolo wana matakati di na se abiso basi. Vie na nga bi petit wana ko yeba te onde momi yo za momi ko yeba mama kama bi vie mataka ba mai wana e mataka chili kolo. Nga na vie na era to sur le téléphone. Bon comprendre. Era lala déjà lia ya sige vie na nga era ko ya suma kambote. Era ko ya lisusu te. Ko ya lisusu te za zuwa. Mutezo sa bango bo bwakisa bango. Kana mikolo pe ya uta ko lia lisusu. Kana baloenge awa o bazaki ba anniversaire ba era lia ki lisusu. Ezaka era zo bo ne ko loba po ba mone mobile moko mabe. Oui. Kana mikolo utuko deka awa kaba mikolo utuko deka makamba ba anniversaire era lia ki lisusu to alia ki te. Okokola ki to kokola ki sute. Okokola ki suna era ka ane o tuko sila awa okokola ki lisusu era koko ka ne otozana bela boyo awa ka ade boza ko kamana era kokola ki lisusu yako le ba kokola ki on laisse ki règle te kalande on laisse ki règle
Voilà, laissez qui règle, on laisse qui règle. Nga la Chine, bon, Kim s'en esprit, na obando na live, na deux personnes, na salle live. Oui. Bien, moi, ma case, on se live, on a salle live, ah, live, n'a signalé. Il y a signalé, mais on doit construire, on s'en a nanité parce que, non, on va gros monter. C'est fini, là. Ma chérie, Henrietta, comment on a une école privée, la Belgique, parce qu'on a avis de quitter. Au Royal et la France, on va au bêta, la France qu'on doit gérer, la France qu'on doit lever au salaire, la France au bêta, ma. C'est quoi Monica Kachimi, je pas moi, elle a 3 ans, Henrietta, elle a 2 ans. Henrietta, elle a 2 ans. Et c'est école maternelle, il y a que crèche privée. C'est comme ça, crèche privée, dans le bando foot. Tiens. Tiens. C'est quoi ça, dans crèche privée, dans le bando foot? Là, on va nous foutre à crèche privée que quand ça arrête, on a la vie de quitter. Allez, on va nous céder. Donc, il y a un problème. Il faut ça qu'on s'acharne. On n'a pas tout le raison. Non, non, ma chérie. Bon côté. Bon côté. Donc, j'ai un perso espoir que na obeta ba on a rando. J'ai un côté à Moussouamba. Tant des alarato, la biloko ba sito, je m'en a comme Kimango. J'ai un côté, na moi, le local l'obaraté. Et l'on a sika, j'ai un local TikTok à exaté. Oui, pour y avoir espoir et pas j'ai un Moussouamba, j'ai dans la bête, j'ai dans rando aussi la bête et kao, j'ai moi nananga. Oui. J'ai na finge mi kola comme ça ba challenge, moi ba vidéo comme ça là, so na finge soit kaye, comme ça ba challenge moi ba vidéo mi kola poster. J'ai moi nananga. Na yo ka eloko lo baraté, yo za awa comme ko ya koma. O koma awa. J'ai les locaux à l'obaraté, n'a pas les locaux à l'obaraté dans la live, les cas ma kelele, ma camo explication est belée. Aussi c'est énergie, n'a pas carré nous rejoindre au mongoté. Au saka énergie, des pour fan yo moi salibal, des pour fan. J'ai déjà consulté, j'ai déjà gagné mon rando. Te pe ngabo e bango le sur la vie de ma fille, tika ko le pour GGT. J'ai déjà yebi ndo za wana na mi kwape ozana ngwana ke ngayo tika la le sangate. La vraie vie kutu baba TikTok ça tika le sangate na là pour la mwana ya joujou. Yo tika le sangate pour la vraie vie na bête on a ça chaque jour. Yo j'ai mis moi là que ngai le côté ma solo bela le couta on a joie vie le côté comme moi so a joie vie à ça entreprise moi ça mon la solo héros yo en attente afin de la carrière mon cause pour la succès à TikTok. Oza faux chéri quand de carrière faux chéri faut poser dans la cabine la bilo bato banani. Parce que j'ai PC ba espoir est mêlé. Oh koyanga na yé. Moni mi moni sat GG mi moni ça. Mimoni sa to mona yo, mimoni sa kate ndeni je na posa ko mona yo petit na nga ya grave. Ozo mimoni sa te GG. Webi ke na luko fort hein. Nga na internet sous te na okuta na betu après internet. Tayaka na yeba ko ya concert a roga te na baela ki yo. Po bangi sa batu, ngade na munoko. Elo ni yo lo bla batu. Ah wa karini yemo libolo wololo era doba silisi adobe atiki. Voilà le banni, le confort. Bah, il faut défendre ma cam avec fierté. Tu vois? Ma cam avec le bandumba. Hein? Il faut défendre Nino, il faut défendre. Ah, il faut défendre impudicité. Eh, j'ai joué au rôle de tout à finger, l'autre côté. Na comme mon cas chimuke, vu au sala, on a un sala, on sous ya ma finger ya air nyoso. Webi. Eh. Pour la monnaie carré dans zuke ngane pour toi bito faire la rando toute la journée muto signaler lève à mututé j'ai au kokata au kima que yo na rando yo na live au kima au déposer au chika muto signaler lève à mututé to fingana to sa de to bando sala na kala au kokata au kima sur le monde de l'euro yo ko bake Karine dans ça le logo te mo na vie passe en personne on change la vie yemo ga mukanda te yemo Karina na mukanda te siko osala muntu lokwa GG nini pona ka succès des fans sa ko ganga bato finga bato kwa ba era mi moni sat GG na posa ko lia yo mi moni sa makamba ko sa ko ngene la boma je même si on est na ko boma
oboma na maboko Jésus na okuta nayo. Eh, bon, le mec n'a 200 personnes. T'es là, on continue à nous commenter, c'est l'autre côté, c'est 200 personnes. Comment est? Maintenant, on carte live. Là, on carte live. Qui est là? Combien de personnes va côté dans live? Eh, bien beaucoup de ça va tout bon ni. Muto lo ba susute. Yo, ye GG. Je recouffe monopole le kwa mpuku. Makambu na yo te recouffe monopole ah le kwa nyao. Ozana na vite. Karine tongo poko pa ba caméra na tonga kayo. Akeno wapi? Allo barango. Na lobi te po tira kolobela ye, il faut continuer musala poza mukala. Pe na lobi te ko tika bo kabona te continuer za musala na yo za mukala. Musala ya ngwana GG. Mais comment ça rende ba tout te ke ngai wa lokote. Moi j'ai une vie plus que toi. Attends la micho na no shege, na place te na Paris, mais j'ai une vie plus que toi. Oui. J'ai une vie plus que toi. Parce que si tu as une vie, on a tenté, on a gagné dans les réseaux, ça a marqué dans tout. Yo moi ça dit bon, on a des temps 17h dans live. Si on carré dans foot à combien? Carré dans papa. Flore na rokene na bango bonga ba signaler là pour lemba, ba mati ba kiti na zaka awa. Carré dans foot à combien? Nous sommes là à 6. On peut y aller ça on est bello ko sala. Tika na makamba ki mukala. GG avant finga era tika na ko kolobela batute sa no makamuno nenga na sa no makamna nga moko bona sa ni video nanga totala so ba utala yo totala nanu so ba utala yo GG lo ba yo za makambuti tika na kombo bat po yo ya kala ba kombo bat nga depuis na kombo mima na so kombo mutu mususu te. Depuis la mima toka bwana na ya suna komba mutu mususu na réseau yo banda na Maria obimie pas Maria bois qui sont pas Maria ta bois qui ça yo allez Maria robox ça Maria box yo o combien Karine ah ngozo nga soit pas Jemima pour moi n'est pas Karine de yo mo ba chinois ba yebi yo ah ngozo nga soit pas Jemima ngo contre la Jemima ah oui on va la sous Jemima sans esprit muto o baluka kana réseau ta Karine na yo na carrière na yatka aux sans esprit le quoi yo te on va dire Karine ata Karine o tinda yo atka aux sans esprit le quoi yo te yo zo finga Jemima bi jamais ko lobela Jemima pour Maria bengano le ngozo nga so lobela Jemima mutu no ça bien te yo so muto diembela mutu na TikTok o tala mate GG, so talami yo, tika na kombo, bon, tika na kere nga la chini, tika nanu. Sala kana ba live na yo moko, ye lo kwa yo monde na yaka kaboye makamno yo moko na mutu na ide na yo moko. Tota so talam. Wana makambute, wana succès. Et toi la kistar mania ba bota mana. Yo mona ngata na sali vidéo na la ti bien te, ba finga nga segolan la taka bien, segolan ni bo, mais na mona bo 2000 like, 80 000 et quelques cas. Na beti kuna ba batalinga. Naza star na bota ma star. Vous comprenez? Non, forcété. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui aime la moutou pour la population dans les talanga. Non. Moi, j'ai une population qui me suit seule, qui savent que c'est Gola Nazawana, Nazana Oyanga Batu. C'est ce qui fait ma fierté. Mais yo, Ozana Batu, il faut qu'on nous sangi sana Batu, mais c'est pour talama. C'est pas selon le baba, vous comprenez pas ça, le baba? Eh, yo, si vous êtes ma star, tu forces la vie. On veut forcer qu'on a star, on veut forcer visibilité. Donc il faut dire la moutou moko boye pour talama. Ce n'est pas la même chose avec moi. Yo il faut finga moutou moko boye talama ma casse pour talama. Maintenant tu vas bajar au finga ba tukili kili wanat. Natala marat. Au monte. Natala maka. Natala maka. Oui, baloba nga so baloba nga so ati kombo j'ai mal en talama so mais natala maka. Ba vidéo na ba balaika parce que je suis une star. Nana makambukati nanga. Il faut forcer. Mais ce qu'on y a force à tu forces. Qui se termine à force à rater. Tu es toujours dans l'énergie, je chasse. Toi tu chasses, tu n'attires pas. Tu es dans l'énergie, je chasse. Donc il faut qu'elle n'ait pas battu. Porte à la main. À moi d'accord, c'est là. Et puis alors tout le bordure à vrai les locs comprendre. Olandanga. Yo porte à la main. Il faut dire mais la moutou moko boy. Il faut tiens pour vendre ton image à toi, il faut tiens planquer la Karine Liboso après GG Nassima. Non, c'est qui bon moto qui start hein. Vends ton image, yo moko. Donc tu ne le yo de ta publicité, t'es pas babi que yo même sans publicité sans Karine au salaté.
star. Na bota ma star. Taka la sala une semaine, 2 semaines na nga TikTok mais jour na roya bo bat babi ke segole na yakaki. Mais beta no 2 semaines so bota la osu GG. Oza starté. Wa lokoté. Ngana on ndima ko komi makambu jour kolongola na ba kombo batu. Olongoli ba kombo batu comme peut-être que naza sumu kala mutu na kolobela mutu te na kobosa manga nga déjà ngayo 2 ans yangoti. Depuis 2023 to kabwana jemima. Yo mwana ki mukala mutu. Ba vidéo na nga ezwate. Na ozwa ba vidéo na nga ezwa ko na mi bwa ka teke ke style. Oh boy te na yaka na nga simple. Mais sur la bête challenge ezui. Na zui ba like. Na koti pe moi 5 € na nga na TikTok. Na talami pe. Oui, parce que je ne force rien. Je ne suis pas là pour Nathalie, mais il faut la djembe la moutou. Non, c'est pas moi ça. Moutou a beau tamana étoile à cause de Starmania. Yango. Moutou a beau tamina nani à cause de Starmania à force à rater. Yom tozo comme il a un seconde, tu vas finga mima. Mima zan nani. On va te finga. Bino, en fait, moi je vais vous dire une chose aujourd'hui, pour comprendre Ngalelo, hein. Pour la mima, tous les noms clairs, tout le monde rend mon thème ma belle mon nom panzi. Expliquez bien le moko. Ya mon thème ma bête, non le balabino pena qui m'y en a tenu ma GGP mon panzi, moi tu as un nom à cœur. Bino, tu beau finga ngaki ngai. Na finga ga mima tongo poko. So boye ba te nga pesa mona na de visibilité. Boye ba ngote. Eh? Soki ngai wivina ya kakati na makambune ya nani oyo ya nani oya bija a banga bazo visibilité pété. Bon bazo visibilité té. La preuve en est, la première de choses d'abord. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. La première de choses. Je vais mettre ozonga. Tango ozonga kin. Ngana ya kolobelango. Bon moi en plaire o ezwa kaki. Ezwa ki en plaire makasi. Tango ngana ya kolobelango. Sali buzz, Afrique du Sud. Boyoka. Ngana ya kolobelango. Les autres qui sont en pleurs, les autres qui en pleurent. Tango zongi Afrique du Sud, azon Kinshasa, na beta kango kara, boyoka kango lobe maki. Ko zonga na ele ra uta Afrique du Sud, na beta kango kara, boyoka kango lobe maki. Bino tout ba kongole ba finga nga ba zoba nyoso ba finga nga awo. So ki ngana ya koloba ba français wana te. Anga zo visibilité kuna. Tu as une vidéo visibilité ma finga te on a ko finga ya mais on a actualité na saratola mais ça actualité na saratola te seuls les intelligents vont comprendre bino ba zoba botika la ka bongo vous comprendrez voilà seuls les intelligents vont comprendre je n'ai pas à me justifier seuls les intelligents vont comprendre mais bino ba zoba na ba yuma botika la ka bongo là tu as raison t'es pas ça a raison t'es ça a raison je vous dis juste que ma camouné ba événement na tout on ga ya ko lobelango te sur les remplir akena Guinée kuna boyo ka Guinée ba pesa ke trophée boyo ki ba pesa trophée là nga ya ko ma kamba français les trophées du valeur c'est que la pesa ke visibilité pe yebi ke oui la pesa nga visibilité vous comprenez ma kambana ne yo kana kité yom do fongola ngambanga no awa makambona ne yo kana kité kake Guinée langa na ko ba mamba français nde yo ko pesa mo actualité l'air bazo finga e zo ba Angelica awa ya ko sala les vidéos ya ba Rosine arrêtez de provoquer j'ai même bon moi que moi zo actualité zo actualité té ba lobela ka ngote quand Angelica sa ka ngota ngono zo ba zo Angelica zo tchango na page na arrête de provoquer azu ba leke bele ma zo actualité té mais là on a yé kolobelango na pesa mo actualité barache makoso ba comme kolobelango na pesa mo en plaire na ba fausse page polémique et tout ezui yango ba tout ba comme kolobela français wana lobo sila mana kombo nanga na pesa ka makambo pona oye sabino ka voyage na kosa ki awa ya France tawa zongi nga lobela ki na beta ki ngo karabo yo ka zonga mi ma ki zongi kini boyo ka ngo na même na TikTok boyoka kango pour la bête kango kara ah oui boyoka kango azonga le quoi mon pépé c'est là le chou ayoka na kité ti azu avion na ye abimi akei Côte d'Ivoire na bino wana
Côté ba beng saki kuna. Bon, moi quelle actualité? Il fallait ngana ya koloba pour ba mbwa so ba bima. Même Sarah to la actualité na ngoza yete. Ngam na ina makamba français wana. Les actualités ngam na ina mambwa na TikTok. Na Guinée. Ngui ngam na ina mambwa même Sarah to la ko djembe la actualité na nga. E mambwa Sarah to la te. Ah mambune te makambu na nga. Ngam na ina makamba français wana ngam na ina ngo. Guinée. Mais tellement bino boye ba musana bisote. Bon moi la ka to ba jaloux. To lingara mwana ngote. Baba sans esprit hein. Na oyem sabino ka awa zonga ka awa azonga jemima na bino azonga awa kosa bisoke ake Afrique de chaque poto azongi poto. Là na beti yango kara ko zonga ne kinsa boyoka kango sala ka actualité. So na beti makabone kare ça a actualité te. Akenda Guinée awa. Akenda Guinée a bimi ake boyoka ngata ba page pour le bi ba chayeke ake représenter biso. Ça va l'actualité dans les actualités dans na mamba français wana na TikTok. Pourquoi la lingi ba live té mikolo yo? Ça va yeko yiba d'actualité nanga. Eza yeta. Ngamu na yeko tombola susu drapeau, na yeko tombola susu ke azana Guinée, ngamu na yeko pesa bino guwa na ngai. Soki ngana yakite. Bino beko ba kala ba français mabe kuna. Toto na ngana bino, so ina yakite. Beko ba kala ba français mabe kuna. Ça va yeko jemla de la buzz nanga. Vous comprenez? Alors, bien, vous voyez que alingi aboma mwana bato. Vous pensez que pas actualité. Vous pensez que pas actualité. C'est que là, la raison. T'as raison. Vous pensez que raison. Moi, je soutiens cette petite même de loin, même de près. C'est ma façon de la soutenir. Il y a ma fille, il y a Nyoso. Elle va apprendre comment? Sinon, on ne parle pas de ça. Comment qu'on apprendre que nos prochaines mois sont à Kébou, il faut la salle à bouiller. Soutenir Moutou, de soutenir Mima bravo, non! Non, moi je la soutiens pour la nenga bongo. En fait, je suis la seule personne qui prend le courage à regarder la vérité à ma cambousse à sa erreur. Parce que même sa propre famille, bah le la vérité. Oui, non, mais il y a la vérité sur TikTok. Si on a quand si je m'as comme on a Sarato là, on a pas on a bimi na na on a kimagi na nga. Là na moni ba comme quoi ya ko commenter nga na bia bat commenter au balingi kuna. Si on bile ba mbolo ba boya ka awa, bolingi biso tout ça na ba niveau na bito zara. Oui, moi je suis mieux que sa famille. Moi je suis mieux que sa famille. Pour les cas mususu racheter la romona, son alobi na mima ko sidika. Menga na ko lobango. Tu veux manger? Non, j'y allais, je fais ça. Toi le barana nous vérité à mouti beaucoup te langa te. Beaucoup te langa na nous te. J'ai mis ma actualité sur ngana ko lobela e. Ça la bonne dimate c'est ça. Ngam na ya na mam na. Songa à l'actualité te. Songa pena boy ba ça 2 millions d'abonnés na mais il faut nga mutu ya 170 personnes sur 100K na ya ko tumbola e po batala e bacha mamuneka. Yo bla que na boy ba que na ko sonner trophée ba TikToker. T'as raison, merci beaucoup. Tango que na bi bo bola ka ke boy ba ki boy bi voyage que na ko sani. Boy ba ki niti na voyage te. Lenga na lobeli yango nde bino tubo chango ka. Nazara mula kisinzela na TikTok. Nazara mula kisinzela. Si Sarah tu l'as ko fan de la mona makamwana. Ngam na ina mambwana ti. Ngam na ina mambwana ba français. Ngam na ina mambwana ya beza Sarah tu la te. Sarah tu la pa yoko yiba kama ele nga fandeli wana. C'est ça? Si pas comme Roswana, ce n'est pas elle qui est venue avec ça sous la toile. Si on a encore vu le monde ko s'acharner là nga tika vi ya mima, c'est que là on t'aime beaucoup mais arrête d'insister na ko finga ti suka, mta opeksa nga ati. So ya moni na faute na erreur na ko ya. Muta linga ka peut-être azate ko yo, biso muta bino tu na raison mta ko linga mima ko le famille azate. Oh, nous sommes là la mima na réseau pour la visibilité na intérêt na ye. Muta ko linga mima na réseau oh eza nan ko le ka ba tutu ba fioti. Oh ba boni, bango tout, ba na visibilité. Bango tout alo bela yebi ke so na lobeli makambo mima na ko so ba like belé. Nga so même ye na tala maka. OK? Na sunga ka ekaka.
Na sunga kaye kaka. Ponga ta soye. Na zona nga 2000 likes nanga. Mais ma fioti ba boni sans qu'on le maman moi j'aime. Tellement que t'as compte abonné. Soit le ben ma mi matin ça va 400 likes. Ah oui. Si faut ta photo elle m'a pas talama. Moi c'est quoi ça y est avec elle na talamaka. Alors faut arrêter un moment hein. Mais vous devez qu'il y a bon mamima, il y a bon mamima, il y a bon. OK bananga hein. OK bananga hein. Est-ce que c'est ça nga? OK bananga bino mutu boya awa. Na zanga bato ko boma, na boma mutu kwa mime. Na bino tuba est bino tuba ka visibilité ndeti. Boluka ni e pas mime. Boluka visibilité ti ba compte matati. À part ça boluka suni. Da bino mutu boya ça va kele ah. Peda, c'est que les chicos frère na ko finga ke mutu opeksa ngati. Eh. Et puis ça lâche. Quand on a compte sur ma camionette, ça lâche pourquoi? Pour la nuit que nous avons na Guinée, tellement besoin qu'on a baninga. Baninga besoin qu'on soit la vidéo qu'on a na Guinée. Ozeli ozonga, donc on a soit la vidéo. Là on a yaka ba bon pesa nga kanda. Nga na yoka kanda siko. Là la fille Josie Star kuna. Il fallait répondre Josie Star là-bas quand tu étais là-bas. Pourquoi Ozeli ozonga comment on répondre sur Josie Star? C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. C'est être lâche. Vous comprenez, petit nanga? Il va falloir répondre. Il va falloir répondre à José Star Kuna, l'herbe aux akino Kuna. Tant on a yé, boba, le banana, mouté, maman, mais ça, il y a ça le marathon. Yo, bangi, baninga, bassi, barrique, le calo, yo, boza, place, moko. Mais on répondre, t'es. Aux élus, aux hommes, à comment de répondre à la vidéo. Toi, José Star, hein? Toi, José Star. Après, bilo, quand on encourage, on tape les mecs. C'est de faire insulter le Congo, ça. C'est faire insulter le Congo. C'est tout un Congo qui s'est fait insulter à cause d'elle. Répondre à Josie Star là, on a qui kuna petit na ngam dans ça le loko ate. Na kotsa kende esprit na la musande moi na ana. Yo zede zonga Congo de ba Josie Star tu sais, je suis pas ton ami na français ma be wala kasma ro sepela na. Y a pas. Je vais chercher après là-bas à l'intérieur. Mais moi je veux chercher. Kasi biloko bongo conseil à Kaet. C'est mis à Zoni Congo kanga mbanga no fanda kimia. Kanga mbanga fanda kimia po kuno koto zago koko lobate. Vous savez le quoi baba parce que ni ne sait que ah comme kinzo comme kolo. Soit na ye biloko bongo asa motema mabali na kete. Mais ça biloko za réel, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change. Donc yo za faut tu za ki on a dit que azaki mal à l'aise mon petit na côte ça esprit. Na côte ça esprit. Donc, quand tu n'as pas pu répondre quand tu étais là-bas, quand tu es rentré au pays, il fallait fermer ta bouche. Il fallait qu'on mbanga na yo. Et puis, on répond de Sarato, la mona mbora no monnaie là. Qui répond baninga no ba âge no ba kunat. Baninga ya âge no ba kuna ba rodi ba tu mal à l'aise. Sarato no finga Sarato là. Ah, laisse-moi aussi tranquille un peu là. Tu me vas regarder, sinon je vais fermer Amira tout à l'heure. Quand on finit à âge dans la génération, on sera ton nom, battu mal à l'aise jusqu'à. Oh, quand on le bat, on le voit boumba fou, morobo. On commence à boumba fou, kunat. Ah, on est royal à sa maison. Toi, José Star, oh, pesa qui n'a qu'à souza qui n'est ni comme bata moko. Tout ça qui n'est qu'un dans un accent au monde, on n'a ni comme bata moko, le roseau, il y a une moni vidéo, on a comme bête tout au bala. Quoi qui zengi, zambali misa robengo qui zengi petina. Quoi qui zengi. Après là, on a makamba boy na lobby, peuple congolais là la linga côté. Mais ça c'est nous faire insulter. Fallait assumer là-bas là où tu étais. Pourquoi tu n'as pas parlé là-bas? Ton français là, il y a ma belle Laxis Rose, la fille là, comment elle s'appelle? Sur Josiane, sur Rosine, moi, on a français au lobby, on a la vidéo. Pourquoi non, le mec a un Rosaki Kunate? Aux États-Unis, on a le français, on a. Au monde, il y a un congolais, Keba, ça a la camarade de noter. Qu'est-ce qu'on a battu à Aginayo? Pas mouton, il y a un compte, on a un sujet à côté, on a un compte, on a un casse. Peuple Koyate. Pour y venir à la même makayo. On a un symbio na rando, on a une vie, on a une papola là qui n'est lobby na Royeba. Keba. Keba baluenga bolinga boya na ngona baninga basi basali wa prendre ko répondre te. Ça rato ngo monnaie là. On a fini maman biso a fini na nkona ndambo kanai parce que yo mo no incapable. Ba doit tu mal laisse faire affaire ko lo baté. Ba doit tu mal laisse faire affaire ko lo baté. Ba ça rato ndo monnaie là ba tombo ndo monnaie. Fallait faire la grande fille là-bas. Il
fallait répondre là-bas. Il fallait aussi savoir Josiane Kuna. Aux élus, on va répondre, on va abonner, on va faire ma vidéo. Ce sont des comportements, comment on va appeler ça? 14h14, bonjour à tous les éveillés. Il est 14h14 chez vous. L'heure de la paix. Bon, écoute, tu veux que je te raconte une histoire pour t'aider à t'endormir? Alors, il était une fois. Fallait oser la Kuna. Est-ce que tu as bien aimé? Là, on a eu le babongo. Est-ce que c'est normal? Petit on a le quoi rage on a quoi ça nous on a qu'une caméra no kebisi pena guest grâce ou una caméra no pena poison no leke pas non c'est petit c'est jeu là que tu fais avec moi je te cogner je vais oublier qu'on est venu en compétition anga banga yo on a ça vidéo pour se poster yosko ba sali ba vidéo ba bimi so quoi zo ba moko boye ba bimi so quoi zo ça ba vidéo ba bois kilo ba jeter dans ba vidéo ta vidéo a jeter au bois quitter là ta vidéo au bois na le bois quitter ba utiliser kuna na racha le kuna munoko na yebso ngoko maka baba bon bato ba lingi yo ya solo ngoko maka baba na banani nyoso okendaka ba compétition so okendaka ngoko maka baba ngoko lo baraté c'est pour ça que moi on en a souci non na yebso que on le pour la français ba so ba lo ba na ba lingote ba mona lobby en oté ba ko seko ka yeba ke so ke compétition ni sous ko ici sous français ba ko ya ko seka yo mieux voir tanga na sekote na ya ko loba na yo va kono yekolo ba papa mikolo yekolo ka ba fina ko ka mabele wana ba fina ka mabele ndé lalele mi lalele ba fina ngoka kende ko yokola pe mettre quelque chose dans la tête tu es bête tu as tout ce qu'il faut l'équipe so ndé bolo ba soit disant l'équipe binonga l'équipe ngale lokote tu es bête tu as tout ce qu'il faut apprends ça te coûte quoi d'apprendre ça te coûte rien c'est pour ton bien à toi apprends parle un bon français attends anglais mais parle quand même un bon français. Ça te fera du bien, ça le qui tourne, ça le grande dame. Moi, français, moi, il y a tout ce qu'on y a, comme français, bah, comme la quoi, t'as n'a sa récitation, parce que même audience, là, c'est là qu'à la fois dernière, toi, qui m'a mbolo, bah, quitté. On est, je sais, la guerre au pays, ma chérie, parle en français. Je suis en état de guerre dans mon pays. Je viens représenter ce pays, malgré qu'il y a le sang qui coule. Donc, tu parles de moi, je sais, je vous jure, ce n'est pas normal. Parle de mots. Tu arrives dans une manifestation, tu dis bonsoir, et tu réponds toi-même bonsoir. Tu as déjà vu ça où? Tolo baté. Genre, micro yango, tu arrives, bonsoir tout le monde. Les gens ont répondu bonsoir, commence à parler. Bon, t'as la vidéo, wana, bonsoir. Bah, tu vas répondre bonsoir. Bonsoir. Il y a pas zongi sous bonsoir, wana na monoko na ye moko. Déjà, ça, c'est déjà être, n'est pas déjà être éveillé. Tu es devant les gens, tu dis bonsoir, tu attends le retour, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bah, tu vas répondre bonsoir et tu commences à parler. Mais toi, bonsoir. Bonsoir. Tu te repens toi-même ton bonsoir. Et ça, c'est quel genre de fille, ça? Toi, le baté. Soit ton lobby, ton ligne à côté. Hein? Bonsoir tout le monde. C'est avec plein de regrets. Oui, je suis là pour représenter mon pays. Mais c'est avec plein de regrets que je veux présenter. Je veux représenter ce drapeau aujourd'hui. Car j'ai beaucoup de morts derrière moi. Il y a beaucoup de... Au look français, moi, au exemple, hein? Vous comprenez? Il y a beaucoup de morts dans mon pays. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci dans mon pays. Ça ne va pas. Tu expliques. On est en état de guerre. Et puis même pour une vraie compatriote. Tu ne pouvais même pas y aller déjà. En tant qu'une influenceuse. Tu ne pouvais même pas y aller. Parce que toi, on a bitumba na mboka. Mais tu es quand même parti. Tolobeli yangote. Mais représentant mboka boye bango eh. Batoni baba ki zengi baba ko finganga. Pour la pire esprit pendant la démocratie pendant wala ça va pendant que pays dans la guerre. So bengo pesa na trophée na bino botinde na ngo mbale na mbongo. Wa congolette. Nanga batinde longo. Pose à sélectionner. Mais on dit mais tu as guerre na mboka pour le kumu ya vie na yo. Tu n'as pas représenté les pays, tu n'es pas te représenter tout seul. Tu n'es pas te représenter tout seul. Pour ton succès, toi tu n'es pas parti représenter les pays parce que tu allais refuser de partir de battre. Pour toi la guerre. Bah c'est vrai que n'est qu'on a ma sens c'est zo bêta. Tongo pourquoi?
Tu pouvais refuser. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on y, oui, je suis sélectionné, mais la Kennedy. La sorcellerie existe. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, quittez dans mon live. Quittez dans mon live, c'est clair ce que je dis. Je suis bien clair. Moi qui ai étudié, pas influenceuse. Alors que n'était pas beau, non, que t'es mort dans la place. Mais là, ok, comme déjà la place. Yango, représenter Mboka quand même comme il faut, tous en état de guerre, expliquer tout français, l'Union européenne, à quoi c'est pas nos pays, mon qui toque, ouais, dans le Canada, c'est notre guerre na Congo. Allez, tu le dis, papa, mon sous, ailleurs, vous ne l'avez pas, tu n'avez pas le président Mboka Nine, à tu n'avez pas sous guerre, malobana, aux autres, mon aïe bimaté. Tu ne devais même pas partir en ce moment-là. Si tu as des vrais conseillers, conseiller à Kayo, en ce moment-là, tu ne devais même pas partir. Tu allais rester. Tu allais leur dire de t'envoyer ton argent. Voilà. Oh, on a qu'à inviter. Oh, on t'a fait capable. Bon, bloquer les gars. Bon, bah, c'est la balai va battre. Bonjour. Tego. Na bioté lunga kuna bibo sina balai va battre. Kenda kuna pas ba fi capable lunga kuna. Dans tout le parce que je vois que c'est seul, je sais pas si je suis la seule qui réfléchit bien dans cette communauté, mais je sais qu'il y a des gens plus intelligents que moi. Et ça là, tout peine intelligent, ma casse c'est pas na biso. Oh ok, so na le ba na mona keza clarté bolo ba keya clarté. Tout ça na ba ba okufa na est. Makambwana yé. Le même argent va faire ba pesa o kam mbongo na ba ko pesa yo. O ka ko boya no go kete. Siko to na ba guerre na biso na mboka, o la biso ba charge sous yo to ba na suko soin na suna ba rash kuna pona yo. La toilette. Chris Boni. Bonjour Yaya. Ba meeting akuna nga soko zo olo bangana koma akuna balongola nga. Ba meeting. Mangamezo le kanga ngana finga yo na sekuna kuna na zolamba ba meeting. Finga nga maleki na bota yo ko tsaka. No maka liboma. Ba meeting akuna. Ba mité se kokomi buzo ba mité. Maka liboma ba mité. Ba mité ki epema ba fongolo pete lobi na live kende. Oh mama leki na ko ambetenga. Oui, Kim, on l'avait invité mais elle s'est excusée, Gemma devait faire aussi. Oui. Mais akei na ko se présenter pour éviter que kuna papa mbongo baza ba finir ma belle wala ozwa mbongo. Baby, akei bike babota pote pe live tenga no beta bino maswa bien boy. Bozongo eh. Nakena ngai. Loulou, tu vas manger maintenant? Tu as faim? Bon, tu as bakki orte. Ça vous tu vas bakki on a connu ce bobo nakena. Non. D'ailleurs, ça me donne un esprit dire j'ai au moins de lever kende. Toi quand a 200 personnes mais to beta live. Yo signe la ka live, to kende. Ah oui, to beta live. Siko boya bisanga bino ba congolais bo fongola mbanga na bino ke to linga kaye, o linga ka jemi mate. Est-ce que c'était le moment de partir? C'était pas le moment de partir. C'est le moment de dire que non, oui, je suis sélectionnée en tant que tiktokeuse, mais dans ce moment-là, mon pays, on est en guerre, je peux pas. Qui m'a soit à 5 ans qui pardon, tu pouvais faire la même chose. Tu peux représenter Congo. À quel point avantage d'ailleurs Moko? Ok? À quel point avantage d'ailleurs Moko? De bon chic la biso à quel point d'accord représenter Bicho pour avantage ce que d'accord représenter Bicho nga y influencer dans okete nga inde niveau na yo influencer so wana nde ba comment on a représenter la RDC nga na okete na ofana na ndako. Oui, parce que batba okufa na mboka nanga. Ngoma nga no ke ko sepela kuna na ke bina ba challenge à représenter Bicho représenter na famille na ye. À représenter na famille na ye pour biso tourner état de guerre. Ba ambassade des autres tumbama Batu bazo kufa, yo influenceuse na biso ke na mboka mupaya pa lo bake toute l'Afrique est avec nous mais nous-mêmes on donne même pas la valeur aux morts qui meurent à l'est du pays. Comment batu l'Afrique mususu boya ko soutenir biso? Comment batu Afrique boya soutenir biso? Ki na ye boyo c'est là za mutema mabe. C'est là za mutema ngana ya kande moi j'ai une tête bien faite, je réfléchis comme il faut. Je suis une fille qui réfléchit.
Et belé comment commenter ah ba zo ba mtu commenter ah. Moi na mobima yebi ne kitoko ne nyoso wana le quoi ami de chati. Toi tu ne vois pas les belles femmes comme les Sonia Pembe. Au moins mi ba tire. Toi la seule chose qui te reste pour concrétiser ce qu'il faut, c'est la tête. Pour ozo ko ba Sonia Pembe, ba Sonia Pembe ba bimisa ba mibala ba mbongo, ba la président, ba bimisa la biso. Yo sukoyo, ozo di nezanga yo. La tête, c'est la seule chose qui te manque. Yango na beta ka c'était la tête là, il faut aller apprendre. Pour tika papa baninga kimia, ozo mobali no moko. Tala Sonia Pembe, abimisa biso mobali ya Gabon. Et moi c'est moi la président ya Gabon. Comment moi ça mobali Sonia Pembe la rabeda chwa boya. Quelle est la différence entre toi et elle? Vous avez Pembe nenge moko. Il y a pas la différence. Mais pourquoi hier abimisa ba mibali ya bien ya kitoko koleka yo? Parce qu'elle a une tête. Mais yo bimisa ka papa ya batou, bosuka ka na ba chambre d'hôtel. Parce que tu n'as pas une tête. Toloba français ayebito okoma yebe. Na linga la kuto yebi koloba. Est-ce que oba ça na muto abongo? Muto abongo sikoyo. Boye bisa ngana muto abongo. Là na koya koloba sekonde li naza problème na mutu te. Na ya koloba likamu na nga ndenge eza. So sepeli te kene na yo. So sepeli o sepeli. Oui. Oui. Bon, ça que s'occuper de moi, ngaza quoi GGT, j'ai genre le succès dans ma casse, j'ai quoi sombre succès dans ma casse baye. Il faut prendre 3 heures du temps dans live. Ngaze côté. Moi qui a esprit dire Karine, il y a quand même ça batouké, ndenge za besoin la vie de quitter la Belgique. Karine mon cause la baronne. Il y a un commissaire Henrietta dans l'école privée. Hein Karine? Karine Mokonzi la minute on a pas savoir une vraie information. Bon bien la cause raté non. Karine Mokonzi la baronne azan a vie de quitter. Yango bo monier a qui comme ça moi na Henrietta na école privée. Crèche. Yo moi na 2 ans na crèche yo ko sala raté comme ça moi na crèche pour na nini. Hein? Na tuni yo, po bino bo comment on a TikTok ba tata la bino ba maman na bino. Na tuni yo, moi là dans 3 ans si tu renverses de l'eau je vais te gifler très fort. Ça je te le dis. Yebisanga na Karine Mokonzi la baronne. Parce que je tiens au finger bateau, on a au finger bateau, ngane na abona na vie de quitter. Yebisa no GG o azo finger au côté là. Yebisa le petit na GG, on na aboye, na vie de quitter. Maintenant, il solo qu'on a vu de quitter. Tu as contre la ganga, mais on a vérité. On va me la vérité pour Annie. Il y a ça, qu'on a vu de quitter. Il y a un zongo qui a été en la classe en janvier. What about? Okay. Il y a un petit dingue en janvier. Bonjour Sego. Bonjour Nan. Ngala lobe. Ye mwana ngoko koma yebite koloba pa français yebite kokoma yebite. Mutu moko soka zwaki ba photo mobali na ya tiaki yango na TikTok akoma ko salela. Il faut voir français komeli mutu wana. Je t'interdis ne komela ne utilise plus. Na bisio mima zonga classe. Mima zonga classe tanga ajezana no ana mwa mkie kota classe zonga ba de l'école. Wa moi kitoko to boite kitoko ezana ngome kitoko ezana mutu kitoko ezana ngo to boite mais mutu nde fonctionnera te ya so kitoko donc so kitoko ezana mais mutu ezana le logote kitoko anyoso e souffrir e monaka pasi azonga classe mima ba peso conseil bien zonga classe. Ça merci beaucoup. Yo yebi yango wapi yaka sabi so bata internet ofanda ka boye to yoka bato soka machaka bato wapi to soka machaka bato wapi baya ko betela biso bien parler ma belle Jemima elle n'a pas de l'amour de son pays te bino mutu boye ya bafana fuiti wana boye la ngaka yo finga ka Jemima tout fait à Jemima tu n'es pas parti nous représenter. Tu comprends? Tu es parti te représenter toi-même pour ton bien. Parce que si tu es parti pour nous présenter, nous, tant
que baninga bandeko no bosa ba marche na Kinshasa bato bazo kufa na Goma okende te olinga ko senga trophée wana ilando na Kinshasa tu comprends voilà moi senga mbongo wana trophée là donc comme tu as fait ça c'est pour toi et ta libisoté fallait ba buku ata makolo kuna après erreur osali kosala kango lisusu te ke bozaki na baninga esika boswani kuna yo zeli ozonga mboka no pour répondre bango et bon ce compétition mususu ye bakaneli yo sa ndeni. Bon, ce compétition vous venez répondre banane so bakaneli yo osandeni ba obeta out. Pose la yo mo ko kwa zoba zoba. Ba obeta yo, il fallait répondre la kisaka déjà elongi no ba yeba ki tu es place aux zake, moi on ne me touche pas dans le yenge. Cause to zonga pour banda ko répondre bato. Rosie Star wana sadio asala ba vidéo asala ba mbwa kela tina suka. Ozeli ti ozonga. Vous les Congolais, je peux faire ça la vidéo. Arrêtez de vous acharner avec mon peuple comme ça. Arrêtez avec le Congolais. Toi, il fallait qu'on t'appelle pour le bas qui était poigné. Il fallait zoom après Sarato. Sarato, on est camarades na yo. Sarato, on est camarades na yo. Baninga bazaki le Congolais, faut soit na bangot. Au comme la mobile moko Maria pesio go osana mobali moko. Na biso ko petit ka oteka nzoto. Ezana tina te biso to teka ba nzoto to koma casser. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Jeune boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Jeune Boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Naebite vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo
produit oyo ezalaka bien fait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieni susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, la mignonne, botika la bébé. Oh, la kina sans la mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.